omona moni mbalo na panza kaka pobilo bwana makambo te ongana za nango ndelo bosala ngeza te bopanza nga sango za te mutasiba nga za te mutalala nga za te leko na kosambwa ka yango wana mutu pako swanga mukolo moko te bosala nga se bono mangano te esimba te po bozwa soki ndeni ndi boloba loba ye foko tole kaka mutu moko boye loka bana poto bayaka azuye akeba tele roche to filmer ye non nga bakabana esimba te et puis kana no ya ntsama protéger nga eza bien te wata oke publier identité na ngai pourquoi boke publier identité na nga et puis na deux passeports on peut sangana auto voyager nango identité bokangi nga identité na on a visa Schengen nazo visa na pona bino te pona mboka auto kenaka Congo na Madrid bokangi passeport wana botineli nga oya ordinaire bosusu bosili site bokangi mona bino bomona internet bomoni ba photo passeport na nga identité na nga kombo na nga est-ce que nous avons un problème na bino to ko bona malamu te bino moka mutu bo bandanga o nga na zala ngo sura bina panje za scandale nana yu matin CG boyokani bozi passeport nanga bo publier yango te namoni papa abiso aleki ka papa abino pour kofia ko sa makambo te Koffi Olomide azoniti identité bakali a publier yango ata kila ata bakimi na ba azokuta pesa atindele bango pasa na kaza pesa bango ba identité na bango batamba na poto eza ba identité ya bango mais bino bokangi na nani passeport na nga bosusu ko nga moko na sala na mbongo na nga bo publier na kombo na nga partout pour la sali bino nini quand on ça l'émission na bengi ken piana na lobo na kokoloba alekisi njoka za mabe oza ingrate comme ça bokomi koloba lobebelebele na za na besoin makambo wana te mutu fait va na calme il faut na koma banzembo il faut na sala générique na sali bino ni oke publier passeport na nga après bato na bino ale bakobana koya koloba kokoma et c'est bien te mais nga nazala ba secret ya somo na kisindola so na bino panje za bombe na moto ke nonka bongo loka bino bolingi bongo bolongwa kuna balimando bazopesanga kanda lo baganye biso bano ya biso ya France jam osusu machini nango betisi na maxi ya bitumbani nango susu eza bien te boke pibie pena identité na nga wata na sali yo nini ti na senga passeport epa CG oyebaki CG habite wata abina pesa opesi na passeport na nga moko bokangi yango eza identité na nga na normal na bapoto na babeme na banisika bangola bokokanga identité mutu te bokokanga identité na ngai te mais na tiki na nga eza na bavisa na bino na tiki na oyo tokendaka nango maka makongo na Madrid Schengen ngo tozwaka so na bino loba basekret nango eza somo tourne à contre l'état te bomona ngo te Congo na Madrid mais beaucoup publier identité na sali bino nini na biku tu no sala émission te na manike benginga manike njoka na jiba pele belé bato ba lobaka to za concentré na musique nao na za concentré na nzembo oyo prince soka silisi concours au c'est la Jimmy Belang prince au c'est la Jimmy Belang mama na rumba mwana fazo mutuka loko nga mama na zui siko ekomi ya ko publier ba identité na nga mana na ba bomba sur le mien lobeza ba bombe sur le mien lobeza ba bombe eza ba bombe eza ba bombe pe muto sange lo kote na mboko ya mboka na biso tu mutabangisa moninga te ya mboka na ngape biso pe tu na relation biso pe tu yebani boka singa na zangi relation la mboko pe nanga la suna na bakota binde na mboko balinganga bako sepa boke publier identité la ngande mwana identité mutu na sali bino nini bana image bokanga mwana ba photo bosali ba bezala ba vidéo c'est ça que na mwana ba question sur ba question nini est-ce que soki ka mutaye pa no il faut cesser soki des charges soki nini upesi ka passeport mamo que sili
Pour quand on a un passeport, on a gagné ces photos, on a dit merci dans ce passeport. Pour nous, c'est qui est commis. Mais il y a quand même une photo, à filmer moi, on a la page de Bango, on a les réseaux sociaux. Oh, comme on s'accane, papa Bichot. Ah, allez, qui papa Bichot. Ta papa Bichot, n'a pas calé de la vente. Merci beaucoup. Ma jeune maman appelle à danser. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo ba Congolais tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defwa te. Chez Djonga de, chez Djonga de, awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba. Lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defwa te. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kanate, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, eko banda ko zalande CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Ba ko banda ko sepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche, sombele suka bisanga, ndebo kozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende mutakonde ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Tele, monnaie, namira, yanani. Chez Djonga de. Malolo. Oui, frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te recevons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga. Soki olingo sala ba réservation, o bengi na ba numéro oyo. Pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djonga de, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit. Namona bango to solo la masolo nakoma na bundese balobi kende na tame yoko fanana yekese aneo neo tamtame aneo bidi yesa yo na nyene yo le tam tam. Nous, c'est la compétence. Et chez nous, du luxe et de la présence. Wifi au bord, c'est la classe. Ton coin d'Afutuka, tu es à l'aise, pépère. Dans ton cos, mais surtout, c'est Tam Tam Voyage. Aneo, neo tam tame, aneo, kumba bisona nzela lola, aneo, evandelia cuire. Aneo, wifi à bord, mais la lola. Batroua abiso batutu kaloji. Tant que tu es Tam Tam Voyage, c'est la classe. Ça c'est comme Wenge Big Family, Neo Tam Tam. Il n'y a pas deux, le seul. Namoni ba publier passeport na mokili mobimba. Bazui passeport na ba publier mokili mobimba. Ba publier passeport na Kisinjora mokili mobimba. Ngai nazanga na problème na héritier te. Nga vraiment nazanga na problème na wata te, to vanda ki bien. To vanda ki bien, to za ki bien. Et monsieur mon asaki na ken, bango baya babi na fingi wera. Wata pibia on a page na ya lobi trop baba no finga nga ba finga nga na niveau moko na fana la team wata na koka ko supporter te. Ya on a des bomona na lobi ke na longwe na nga. Ababo ke États-Unis reconnaissance ezate. Na nyoso nga kisinyo na sali pona wata. Toko selon pe biso mbale esili.
Oupe, njora talo le bebo, muni we azavie, bala si madame so ngolo babo bongi sitraga veza clé boye. Mais wata mbala moko wata komelanga Bible nde ya Bible. So la Bible loba et comme njora o loba. Naza na problème na héritier. Héritier komelanga ba message ya mabe. Héritier loba na ngai pona wera papa na ye. Soko kendo kei. Yoko leka na TVT mutu asalanga yoboya ye okumisaka Zakari baba baso eloko to kabwani yango wana tanga lobi na ngaso na okenda ke yango bomoni na kenda na laksa yeke na yaka musala na yaka pona potote na sali musala nga kitoko mokili emone na ndana voyager mbandaka na oke mbandaka lobi vendredi na mon identité la ngana na moté na passeport mi balé on a ya nango na l'état est salé la biso plutôt voyager to kende Madrid mais c'est la biso l'état peut sa biso Madrid doit to kendaka Madrid to kendaka to na pona l'état bomona ka bino ko Congo na Madrid bomona ba Zakari ba papi mboma ba papa sango ba tebele ba bibi kapinga ba Sylvie bongo ba journaliste ba c'est la biso passeport de service pour notre visa la facilité tozo visa et on te kena Madrid to kena pour l'état biso to yaki visa pour to kena Turquie so moment le to voyager mututo ayembe mona ba image Congo na Madrid bomona tozo ba passeport mais ba kandinga passeport wana au de service on a la visa ba boko pesanga. Et là, on a direct, on a un problème na watate. Mais le coup, la banque luki guerre n'a pas pika. Na tindi moi na mobali, bon mon numéro mon internet. Dimanche, à zolanga identité pour un tambo na oke mbandaka. Quand le terre na mona ngo sous côté zalate, balato vota na eba sous côté na bloka ngote. Eba akuté na ndako soki wa. CG na Echali Rubenga. Bon mon numéro moko, asali moi na ba vidéo, a pibi, akayi moi na ba photo na kibiba. Ba publier identité là partout monde entier partout bon monde tant na loba o ngana lobaka liboso wa temo ka publier no mabe na page na ba finga nga mais lo ni ba tumsu bo tala bo finga nga e mo na regretter mais na mo na ngo bon po bo yebité bo mo ne bango ba bandinga ngala suba message belé na mukolo ngana mo na mukete na suba message ebele njora tika bemission tika makambo oyo bo concentrer la presse concentrer la banze mono sala banze mona kitoko ba mama pengu yo se banze mona kitoko ba jibi belao le bela banze mona yo le bela ba générique na yo kina ngabatu na vandi na bibo na okela ngambandaka na ke ko pema mambo na tika ngonano mais tola mukana tongo bazu identité na nga ba pibiango ba panjango partout ndako oneza ya CG na yebi yango bien na kenda kuna mwana zozo passeport a signé ba papier ba desana ba vidéo atabino moko ba vivre na batu boye identité na nga omona moni mbalo na panza kaka pobilo bona makambute onna na sana ngo mbelo ko sala ngisa te mo panza nga sango zate mtatsiba ngazate mutalala ngazate leko na ko sambwa ka yango wana mutu pako swanga mkolo moko te bosala nga se bono ngana te esimba te po bosanga soki ndeni nde boloba loba ye foko tole kaka mutu moko boye loka bana poto bayaka azuye akeba tele roche to filmer ye non ngaba kabana esimba te et puis kana no ya ntsama protéger nga eza bien te wata OK publier identité na ngai pourquoi vous publier l'identité na nga et puis dans deux passeports on peut sangana auto voyager nango identité bo kanginga identité na on a visa Schengen nazo visa na pona bino te pona mboka auto kenaka Congo na Madrid bo kangi passeport wana bo tineni nga oya ordinaire bo susu bo silicité bo kangi mo bo mon internet bo moni ba photo passeport na nga identité na nga kombo na nga. Est-ce que nous avons un problème na bino to ko bona malamu te bino mo ka mutu bo bandanga o ngana za na ngosura bina panje za scandale ngana yu matin
bato tu bapekisi naza bamessage toza bato fo toyokaka bato babengi biso na neti nani pasasi mokende nzoka botika ya putu de yalo babenga botika babandisi menga nzoka botika prince aza na nini kuna bosano makambo na bino natiki na ngai neti tabi lelo kutu jedi naosala na ngai miso te lo na concentré na ndako lo dans le lobi France topolaki na kumisaka na France ba noir baza kuna bana na biso tobota na France bakomata fini bazwa ta mbongo esa ba mama na so africain bien tokena France kuna tona koluka na Europe na bana biso na otabana so ba noir ba obeta na ba limando ba longoli biso lobi na lalité équipe à France ya bana basio mutu tabi ke héros so betama loku na bina ko bimala ngate lo no vana kana ndako lobby na voyager mais CG bolokani bozu passeport na nga bo pibi yango te namoni papa abiso aleki ka papa abino pour kofia ko sa makambo te kofia lo mide azoniti identité bakali a pibi yango ata kila ata bakimi na bango azokuta pesa atindela bango pasa na kaza pesa bango ba identité na bango batambona na poto esa ba identité ya bango mais bino bokangi na nanu passeport na nga bosusu ko ya nga boko na sala na mbongo na nga bo publier ma kombo na nga partout pour la sali bino nini quand que ça l'émission na bengi ken piana na lobi na kokoloba ale kisi njoka za mabe non na message kwa kisa ndako chef ma mère m'a passé l'un qui parce que ma fille de marathon sur la vie la scène qui soit chimna on a katia ba rouge ni bila chef banda la bandi comme moi si inani chef ici là au monde beaucoup faka oyo biloko so boma bino ndila o lokola kisi ya ndako papa oyebi te ke laboratoire mais médecine esene biso solution wuta kala solution ignorant zela sayo omoni oyo zinginalisi suppositoire oyo zinginalisi comprimé ona ba hémorroïde voilà omoni désostimile oyo eza pour la faiblesse sexuelle et pour la fragilité pour la basi et qu'on aide ma casse mais borax ce que c'est traitement nyos tout il y a hémorroïde ndesi koyo ko banda ko pakulango pona nzoto abiso ba papa ce qui pour lingi on mesurer ba centimètre non avant banda ko pakula pour mo koloko ça on ko mesurer les sous on ko mona que borax toujours champion on comprend. La question nationale question on consomme ici comme soutien à Congo kaka na laboratoire mais ya missile et puis et salami na banzete ya Congo banzete kaka ya Congo banzete mususu ya Congo nde mama na kosi ye pas trop kosi wana na kununga Bores oyo mobile nanga sai la Bores oyo soko na Bores o te mais mobile nanga to television ya au monde la question te présenter yo et salami na ba pharmacien congolais docteur Pichu Tondele yene savant mbote na biso bandeko ngai docteur Pichu Tondele naza pharmacien ya formation nazwi formation na université ya Kinshasa na faculté ya pharmacie et puis nasali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi pe na niveau ya Canada na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Nazali ko œuvre dans le laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire MMC spécialisé dans la production ya ba phytomédicaments, c'est-à-dire bakisi ya partie ya banzete na biso ya Congo. Bakisi nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir ba essai toxicologique et puis ba essai clinique oyo ezosa la différence na biso na ba tradi parce que subir quand même moi ba étude et puis ba kisi oyo eza na CRMTA ezali homologué na ministère ya santé, c'est-à-dire dans la autorisation d'ouverture et dans la autorisation ya mise sur le marché au niveau ya mboka et puis libanda ya mboka bakisi oyo tozo produire na CRMTA et puis qu'on na n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence où ils ont ça la mort biso na batradi thérapeute ou naturo thérapeute. Et où y a biso donc une pharmacie awa na laboratoire mais ici docteur Pichu Tondele
Yéné Savant. Check, c'est Dicap la merveille et PIB de Oro. Bon amboka to soutenir fondation Yavien Abisso et ma meilleure fondation du Sal ici. Azo assurer obsèque, azo assurer habitation en Europe. Pas dit la cause, ça va assurer. Même l'assurance habitation. L'assurance qui assure la diaspora africaine. Et ma meilleure, Kala, yo yeli susu, non, les Sal ici assurance. Yo oyolingi, o s'assurer, yaka, assurance auto ezali, assurance rapatriement ezali, mutuelle de santé ezali, assurance auto ezali, namisusu oyo koluka, nyonso ezali, nalisalisi assurance. Ndeko na vu traitement, ndeko na yo bakundiye na bolamu nyonso to vraiment to soutenir, c'est une bonne idée. Vous avez la carte de fondation Lissal ici. Le pas ya mameya. On a la vérité, le côté exacté, banda et banda, fidélité. Tout na jana na RTL, le papa de Gims. C'est l'assureur qui assure. Et mameya a eu la fondation Lissal ici. Et na bateau bazo lo bake Congo faut za la bien, on est na bateau bazo sans la paix que Congo za la bien. Voilà vient sur la mameya. L'assureur qui assure la diaspora africaine. Dicap la merveille. Pour soutenir fondation Lissal ici Yavien Abisso et ma meilleure. Automobile. Le permis français, permis étranger, nous sommes reçoit papier assurance. Fondation Lissal ici. Bonabana ya Congo. Fondation Lissal ici. Solution pas ne so qui pas n'était what. Ciao. Épicerie exotique toute l'Afrique chez Glody vous offre l'alimentation bio en provenance de Kinshasa, la République démocratique du Congo. Papa zana posa kolia bio, papa zana posa kolia biloko euti mboka, kolia mungusu, nyama ya zamba et autres. Contactez Glody au numéro 15, cours de Rifi, 65 000 Tarbes. Pour la première fois sur Haute-Pyrénées, Banaya Toulouse, Banaya Allemand, Banaya Belgique, Banaya Suisse, livraison au premier niveau. Makambo ya Kokende Château Rouge, Abou Pia. Contact et réservation au plus 33 07 58 29 62 88. Exotique toute l'Afrique chez Glody, c'est la meilleure, c'est la qualité, c'est la compétence. Exotique toute l'Afrique chez Glody. Bonabo Pikiliki Bonjoto. Caillou et comme ça papa comment il fatigué. Maman bima mon pépé. Papa qui fait le premier round a commis qu'on ronfle le colangoulo à Mélis savon. Solution et mon ami pas y a toute l'Afrique. Chez Glody. Osa ingrate comme ça comme comme on a besoin de kamwana te mutu fait va calme il faut na koma banzembo il faut na sala générique na sala bino ke pibie passeport na nga après batu na bino ale ba bana koya ko loba ko koma et c'est bien te mais na sala ba secret ya somo na kisinjora so la bina panje sa bombe na moto ke na ka bongo loka bino bolingi bongo bolonga kuna balmando bazopesanga kanda lo baganye biso bano ya biso ya France jambe osusu machini nango betisi na maxi ya bitumba nyi nango susu eza bien te boke pibie pena identité na nga wata la sali yo nini
ti na senga passeport pas CG oyebaki CG habité wata bina pesa vous pouvez na passeport nanga moko bokangi yango eza identité nanga na normal na ba poto na ba même na ba Nigeria bangola boko kanga identité mututa boko kanga identité nanga ita mais na tiki na ngeza na ba visa na bino na tiki na auto kendaka na ngoma ma Congo na Madrid Schengen on te soaka so na bino lo baba secret na ngeza somo tout na contre l'état vous montrez côté Congo na Madrid mais beaucoup publié identité na sali bino nini na beaucoup de nos salles mission te na manike benginga manike njo na juba pele belé bato ba lo bakato za concentrer na musique nao na za concentrer na nzembo oyo prince soka silisi concours au c'est la Jimmy Belao prince c'est la Jimmy Belao mama na rumba mwana fazo mutuka loko nga mama na zui siko ekomi ya republier ba identité nanga ben ngana na ba bomba sur le mien lobeza ba bombe sur le mien lobeza ba bombe za ba bombe za ba bombe eza ba bombe pe mto sango lo kote na mboko ya mboka na biso tu muta bank sa moninga te ya mboka na ngape biso pe tu na relation biso pe tu yebani boka singa na zangi relation la mboko pe na ngala sula na ba kocha minge na mboko balinganga ba ko sepa boke pibie identité la ngande mwana identité mutu na sali bino nini bana dimanche bokanga mwana ba photo bosali ba bezala ba vidéo c'est ça que tu na mwana ba question sur ma question nini est-ce que soki ka mutaye pa na faut cesser il faut cesser soki des charges soki ni on peut essayer qu'un passeport maman que si pour attendre dans passeport na kangini siège photo na bi merci dans passeport pour na ça qui est commis mais il y a quand même une photo à filmer moi na ba tiango na page na bango ba tiango na réseaux sociaux o comme ko sakana nga papa biso aleki papa bino ta papa biso na bakali nde bavandi. Merci beaucoup. Na maman appelle à danser na maman